Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons de nouveau reprendre nos Bibles pour lire le Décalogue. Na kombo na tata mwana pe tata molimo mosanto tokozwa lisusu mokanda na tata nzambe pona kotanga mibeko. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 5 du premier verset jusqu'au 21e. Tokotanga na mokanda ya mitano ya Mose na nzela ya liboso tina tuku mibale na moko. Tokopesaka mwa tango po ete baninga baza na ba Bible bakoka kozwa totanga elongo. Et du Saint-Esprit. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Tu n'auras point d'autre. Tu ne te feras la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point, car jaloux qui punit l'iniquité de père, troisième et à la quatrième génération à ceux qui m'aiment, l'Éternel ne laissera point. Tu travailleras 6 jours et tu feras. Mais le 7e jour, le jour du repos, ne feras aucun ouvrage, ni toi, serviteur, ni ta serviteur, afin que ton serviteur ait. Tu te souviendras que et que le Satana telamene mukuvidisa nkingandi ngame ibokele kwa legese enza byame fumame tani nyamelo utsu Satana telamene mukuvidisa ngingandi ngame ibokele kwa legese enza byame fumame tani nyamelo utsu Yes.
Mukuki tulado, Isaac yakyo.
kuumwa ufwekenda enzambya mawasila manungana etakado kiulembana mukukitula wisakyakyo yereno yakyo neyewe nabyo mutaya mambi ufwekenda enzambya kadimono ivangwa kyakuwa ufwekenda enzambya mawasila manungana Mawanabina banini, mawanabina banini, mawae, bosepera na inote. Mawanabina banini, mawanabina banini, mawae, bosepera na inote. Kanda nangae kubandela na bino. Libanda bomona ni bandimi mitema bokombi mabe mawa nabilo bandimi libanda bomona ni bandimi mitema bokombi mabe mawa nabilo bandimi libanda bomona ni bandimi mitema bokombi mabe Gai kisokele na bona kinabino na teya kibino Darambula kama ya mota marangai ekoti ekuti
bino lisusu na mbindo tala bino bobombanite tala bino bobombanite matoyi mangongi tala bino bobombanite tala bino bobombanite matoyi mangongi tala bino bobombanite tala bino bobombanite matoyi mangongi tala bino bobombanite tala bino bobombanite kanda na ngai kobanda kosukuma solo bino bana ya ndako kanda na ngai kobanda kosukuma solo bino bana ya ndako kanda na ngai kobanda kosukuma solo bino bana ya ndako kanda na ngai kobanda kosukuma solo bino bana ya ndako kanda na ngai kobanda kosukuma solo bino bana ya ndako kanda na ngai kobanda kosukuma solo bino bana ya ndako kanda na ngai kobanda kosukuma solo bino bana ya ndako kanda na ngai kosukuma kimelo kanda na ngai kobanda kosukuma solo bino bana ya ndako kanda na ngai kosukuma solo bino bana ya bolela sima ekobima libanda komonisa nguya na ngai isolokele kobima libanda komonisa monene na ngai nakotala soki nani akotelema liboso na ngai kisolokele lombe
nzoto ezali konyokwama mosala mwayo basi nzoto ya bokono ekosalaka te pesa biso kimia na nzoto soki nzoto ezali konyokwama mosala mwayo basi nzoto ya bokono ekosalaka te pesa biso kimia na nzoto satana ningisi mokili na bapasi wete totika kola osala mwayo pasi biso tola matingai ya kosala masala kiyosuka satana mokili na bapasi totika kosala mwayo sotola matingai salama salake yosuka mosala mwayo biso tondimi ekolo kwete toyebye eshali ata satana konguluma ekolo toyebi solo tokolonga mosala mwayo biso tondimi ekolo wete toyebye lonjejali otopasi ata satana anguluma nkolo toyebi solo tokolonga satana ningisi mokili na bapasi wete totika kosala mosala mwayo pasi biso tola makinai ya kosala mosala mwayo kinosuka satana ningisi mokili na bapasi wete totika kosala mosala mwayo pasi biso tola makinai ya kosala mosala mwayo kinosuka mosala mwayo biso toyimi kolo wete toyebye lonjejali otopasi ata satana anguluma kolo toyebi solo tokolonga mosala mwayo biso toyimi kolo wete toyebye lonjejali otopasi ata satana anguluma kolo toyebi solo tokolonga satana ningisi mokili na bapasi wete totika kosala mosala mwayo pasi biso tola makinai ya kosala mosala mwayo kinosuka satana ningisi mokili na bapasi wete totika kosala mosala mwayo pasi biso tola makinai ya kosala mosala kinosuka mosala mwayo biso tondimi ekolo kwete toyebye ngezoli ata satana konguluma ekolo toyebi solo tokolonga mosala mwayo biso tondimi ekolo wete toyebye lonjejali otopasi ata satana anguluma kolo toyebi solo tokolonga mosala mwayo biso tondimi ekolo wete toyebye lonjejali otopasi ata satana anguluma kolo toyebi solo tokolonga mosala mwayo biso tondimi ekolo wete toyebye lonjejali
biso tondimi ngolo ete toyende okechali ata satana konguluma ekolo toyebi solo tokolonga.
pesa mili yangwana tokopesa ka mokumba oyo na bato misato po ete baya kolela pasi epai ya tata Nzambe. Ezali ntango monene tata mama po ete tobandi na libondeli toyembi banzembo Nzambe ya kosalisa biso ma Emily Majema na batata tobengi papa Mayala d'école. Nzambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata, bimisa ngai nabyangama lisusu mwana na yo. Nzambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata, bimisa ngai nabyangama lisusu mwana na yo. Kofukama na kofukama ka epai na yo Nzambe, nayebi te soki nakosengaka pasi to bolamu. Nzambe na ngai soki nasalelaki yo mabe, Nzambe na ngai soki nasalelaki yo mabe tata, bimisa ngai nabyangama lisusu mwana na yo. Nzambe na ngai mobikisi na ngai nde nani ye, soki obwaki ngai nakoki kokimela wapi ye, se na yo Nzambe na ngai, yo mobateli na ngai, yo nde okelaki ngai, longola ngai na pasi oyo nakomonaka, se na yo Nzambe na ngai, yo mobateli na Pardonne-nous pour toutes les fautes que nous avons pu commettre durant toute cette semaine jusqu'à cette heure-ci. Que ce soit par la pensée, par la parole ou par les actes, nous avons péché devant toi et nous ne sommes pas dignes d'appeler ton saint nom. Papa Simkiankangani, j'ai été appelée pour représenter les jeunes du monde entier. Je ne suis pas digne de toi car je pêche comme tous mes frères et sœurs qui sont ici. Seigneur, ne tiens pas compte des fautes que j'ai pu commettre afin que tu puisses écouter la prière et les exaucer. Papa Simkiankangani, nous remettons le monde entre tes mains. Papa Simkiankangani, que pouvons-nous ajouter de Papa Simkiankangani? Nous te demandons d'être avec nous du début jusqu'à la fin du culte. Accorde-nous ta protection, accorde-nous ta
vakomenwa Yesu ombwe nevakafondelwa muna yanikakakalanga muna yanikakaswanira komenwa Yesu omwe nevakafondelwa muna yanikakakalanga muna yanikakaswanira vakakomenwa Yesu afondelwa. Yahweh Nzambe papa sima kimbango kiangani Nzambe papa sima kimbango kiangani Nzambe papa sima kimbango kiangani molimo santo papa ya yambo mpona kopela kombo na papa yo ozali Nzambe ozali bule papa biso tozali bato na se ya ntango mpe basumoki papa ya yambo tosengi bolimbisi surtout ngai mama nafokamisi bana na yo baza na bilembo ya ndenge na ndenge papa na ngonga oyo papa nasengi bolimbisi kobanda na ngai moko surtout ngai mama papa pamba te ya lisumu ya yambo ngai nde mama namemaki yango papa nalobani nasengani totie bilongi na biso na se ya solo biso banso pamba te moko akokaki te mpona kotala yo esika yo ezali Nzambe ya mama tolobani tosengi na toyebi posa na biso kasi olobaki na biso akosengaka nde akozwaka oyo akobetaka nde bakofungolela ye mpe yo mpe olobi ete yo kaka libondeli ya bato ya masumu te yango na papa limbisa biso ata na moko tosali oyo esepeli biso papa po ete koyoka libondeli na biso Nzambe ya mama Nzambe ya bolimo mponi yo olamusi biso papa obeti biso papa kasi ezali bamerveille papa miracle basala ntango nyonso toatene tope bisika ya ndenge na ndenge ezali na pasi kasi biso papa osangisi poti na sanza ya mars ya solo touti kokaelelo le 1er mars papa sanza oyo mpe tondi basi na pasi kasi tozwaka pasi ndenge nini tozwaka kolamu ndenge bangolela na ntina ya bato bazali na pasi po mpe ete biso nzenga na ntina oyo bazali na pasi Inga kudotatanza ya vuvama bakusadilanga mpasi bakembela fina watalekalidipulandanga ngeti kwa muswa wamenivavanza vovendinga kudotata
Seigneur, tout le coup de maton, cadre de Nazola, mon Nazola, nous avons tout Kevele, tout Camping, tout le vaccin, tout le monde qui a. Lungu qui a le mingu qui a le 1er mars 2015. Tuna ikesi mja mnakota mnamla lungu kiki qui a le mingu ngonde ya mars. Dans 7 jours sakala fête le 17 mars et dans 5 jours après c'est akala mangizazo mtsampimba et banzela di pontu diabo. Nge papa fu mbanza fo mbote lo kala ngabunsu mikama mbwa. Lekela ngabaki mosi sikamla ngape baki mosi. Mebeto uti di mikama mbwa mnamambi. Mambi betu wonsono tulende mambi mana mangensambi katlezole kutu muwa mpasi litulo akili mfumo bikaba tuloloka utufana nzailu bisu ntona pasi vota bikaba na banzana babo babuna ngafuka ngetata Simon Kibangu ya bunda tulu mnaloa babo batula fufuka mono Simon Kibangu sakumna litumeto sakumna milameto pasi vota bikaba na banzana kitulenza uloma pofu moska utolombo kangetata mfumo mbala ngevo kalukali goshi batiko fumbika utusingika pasi kutakala matutwa mnalana nzila ya ngetata Simon Kimbao pasi boku tuzevo kwa ngewe na mpulusu elivyo ngao mfitanga ntu kalanga mnanima kalanga mnalumonso kalanga pe mnalibaka la pasi ulivyo ngluiza mnakumagesei mwane monda vya tulombele mawonso amen. Molimo Mosanto tokomi na tango ya makabo ndi tosengi na batata na bamama selo babongama pona mosala oyo tobengi révérend pasteur Mboko Ale Kaliboso.
biso papa Simoki Mbangu Kiangani. Na yo papa tomoni nzambe papa kisolokele lukelo. Et du Saint-Esprit, nous allons de nouveau reprendre nos Bibles pour lire nos textes de méditation qui ont été précédés de 2 textes. Pour ceux qui sont arrivés après, nous avions lu d'abord dans le psaume de David au chapitre 119, du 1er verset jusqu'au 9e verset. Et nous avons pris encore du verset 102 à 105. Psaume de David, 119, du 1er verset jusqu'au 9e, et du 102e verset jusqu'au 105e. Nous avions lu bien après dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5, du 1er verset jusqu'au 21e. Nous allons prendre notre texte de méditation dans 2 livres. Nous prendrons d'abord dans Ecclésiaste, au chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3, du 1er verset jusqu'au 9e. Et après, nous passerons dans l'épître de Jean, au chapitre 8, du 12 à 14. Tokozwa Mateya na biso ndenge tolobi totangaki liboso na nzembo na Dawidi pe na kati tozwaki mibeko na kati na mokanda ya mitano ya Mose. Nde tokozwa Mateya na biso na mokolo na lelo na kati na mokanda na mosakoli. Mosakoli mokapo ya misato. Nzela ya liboso tina libwa. Soki tosilisi na kati na mosakoli nde tokoleka na mokanda na Yohani. Nzela ya mwambe, bokapo ya mwambe, nzela ya 12 tina 14. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 8, verset 12 jusqu'à P. Yohani, lisons au nom du Père, du Fils, sous les cieux, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un passé de pierre. Un temps pour chercher et un temps pour perdre et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille?
sorti la lumière du monde. C'est lui qui met son témoignage de toi-même. Ton témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Pas d'où je viens, ni où je vais. Eloko nyonso ezalaka na tango na yango. Awa na mokili, eloko nyonso ezalaka na tango na yango. Likambo na likambo ezalaka na tango na yango. Tango ya kobotama pe tango ya kokufa. Tango ya kokona pe tango ya kopikola biloko oyo bakonaki. Tango ya koboma pe tango ya kobikisa. Tango ya kopanza pe tango ya kotonga. Tango ya kolela pe tango ya koseka. Tango ya koyoka mawa pe tango ya kobina. Tango ya kobwaka mabanga pe tango ya kolokota yango. Tango ya kopesa beze pe tango ya koboya kopesa yango. Tango ya koluka pe tango ya kobungisa. Tango ya kobomba pe tango ya kobwaka. Tango ya kopasola elamba pe tango ya kobamba yango. Tango ya kofanda nie pe tango ya koloba. Tango ya kolinga pe tango ya koina. Tango ya kobunda pe tango ya kovanda kimia. Litomba nini moto azwaka na mosala oyo asalaka. Ndetoleki nakati na mokanda na Yohane. Bafarize balobi na ye. Ozali koloba po na yo moko, maloba na yo ezali ya pamba, ezali ya solo. Pamba te na yebi na kokende. Amen. Tobondela. Tata molimo mosanto. Biso nakati na tango oyo tozali kobenga yo. Ndengo yoki na mabonde li eleki, nakati na yo tomoni papa kisolokele. Papa dialungana, papa diangienda kuntima. Na bolingo na bino nde bosangisi biso na kati na esika oyo. Poete oyo ezali promesse. Bopesaki tango bosali mokili bolobi ete na mibeko bopesi na bana na bato. Mikolo nyonso ezali ya bino. Kasi na mikolo sambo topesi bino moko kaka nde tosengi epai na bino. Bo petola yango, bo bulisa yango, po ete mokolo wana boyaka na liboso ya ngai nzambe na bino, po na koyoka malako na ngai pe kopesa ngai badoléanso ya bino. Papa solo tokopesa yango mokolo na mokolo. Na tango oyo biso bana no na esika oyo, tokokisi elaka oyo yo pesaki. Ngai po etoloba. Papa, kotala ngai te. Poso kotali ngai ezali pasi. Yo moko yaka ote ya ngai. Yaka ote ya mwana na yo moko moko na esiko yo. Banda biso bakolo ti na bana mike. Yango wana nde tosengi epai na yo nzambe na biso en direct de Nkamba. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Ndenge tosili koyoka. Nous venons de commencer le mois de mars. Et au sein de notre église, il y a des dates fondamentales. Et nous devons chaque fois nous souvenir de ces dates-là, puisque ça réactualise le passé et ça nous permet aussi de pouvoir discerner. Comme nous l'avions entendu, nous venons de sortir du mois de février. Qu'est-ce
Quel est l'événement qui clôture ce mois de février? Quel est l'événement qui introduit pour nous le mois de mars? Nous avons célébré, vécu le centenaire de Papa Kisolo Kele depuis le 12 février 2014, 12 février 2015. Ce fut un jeudi. Nous commençons aujourd'hui le mois de mars, qui commence aussi par la transfiguration, comme nous l'avions entendu dans les prières, de Papa Kisolo Kele Lukelo. Mais qui vient aussi à la fois nous donner une autre date importante de la naissance de Papa Diangenda Kuntima, le 22 mars 1918. Au cours toujours de ces mois de mars, nous avons la date du 25 mars 1960. Voilà, ça nous donne une lecture dans le temps. C'est la date de l'exhumation du corps de Papa Simon Kimbangu à Lubumbashi. Ces trois dates sont des dates importantes et qui doivent aussi, dans un premier temps, situer le contexte dans lequel nous abordons ce mois de mars. Batata na ba maman. Biso banso toyebi ketokoti na sanza ya misato. Sanza ya mibale ezalaki clôture ya centenaire. Ya Papa Kisolo Kele oyo to vivre banda 2014 ti mokolo ya mine ya le 12. Mais kobanda tozali kobanda sanza oyo epesi biso badate misato oyo ezali makunzi oyo ezali kolakisa monene ya likambo tozali na yango. Date oyo ya le 17 mars oyo ezali kolakisa bozongi na kiti na bokonzi ya Papa Kisolo Kele. Ye azali nani? Le 22 mars ezali kopesa biso mbotama ya Papa Diangenda Kuntima. Ye azali nani? Mais ye ko rappeler biso lisusu date ya le 25 mars 1960. Bokundoli nzoto ya Papa Simon Kimbangu na mabele kuna na Lubumbashi. Oyoyo ekotaki na kati na mabele le 13 1051 pe babimisi yango 9 ans après. Badate misato oyo ezali kopesa biso monene ya sanza oyo. Banda oyo eleki te esika oyo tozwi. Ezali banzembo oyo tolobaka biso moko koyemba. Banzembo wana ezalaki na ndenge mitano. Mais oyo tosili kotanga na mokolo na lelo ezali nzembo oyo ezali kolakisa confiance ya moto epai na Tata Nzambe. Poete Tata Nzambe azali ye moko fidèle lobi lelo pelibela. Ezali nzembo oyo ezali kokumisa présence ya Tata Nzambe pe aide oyo yazali komema na kati na moto. Soki totali yango tokomona te ezali somme oyo eleki molai na ba somme nyonso. Ya mokuse ezali Somme 117 kaka ba verset mibale. Mais ya molai yango oyo tozali na yango
poète yango ezali na 176 versets. Tomoni na botangi nango tozwi banda moko tina libwa toke na koto moko na mibale tina koto na moko na mitano. Yango ezali molai. Nzambe moto akeli biso, tata Nzambe moto atie biso na kati na mokili, tata Nzambe moto azali ko pesa biso pema oyo tozali na yango. Pe toyebi te mate na tata Nzambe yango ekopesa kama yele. Bwania na moto nyonso oyo akosalela kango na bomoi na ye. Celui qui se confie et met en application la parole de Dieu en retire l'intelligence et la sagesse pour mieux se conduire et mieux assurer sa vie. Mais tokozwa mingi na oyo tozwi à partir ya verset 102. Et comme ami boye, je ne m'écarte pas de tes lois. Ye akoki kobima na nzela na nzambe te po ete ayebi te nzambe moto azali kote ya ye. Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Dans la comparaison moto oyo yo azali komona esengo na liloba na tata nzambe ndenge a situé liloba na nzambe. Ye ake kotia ngo na kati na mapata te. Mais atiango na kati na ba organe de sens oyo ya azali na yango. Halimi na kati na monoko soki ezui eloko ya bololotie. Meme mwana moke soko oza kopesa ye kisi. Soki kisi yango eza bololo, soki ayebi kaka monangi. Maman, je prends pas ça, maman. Maman, moi j'aime pas ça. Mais tant que mona kisi oyo ya kolingaka, po ete kisi wana ezali kisi po esalisa ye. Mais qui si yango ezali na sukali, oyo ka maman donne-moi ça. Ça j'aime bien. Remplis ça très bien. Moto alobi ye a ko lingaka maloba na tata Nzambe yango ekozala kitoko na monoko na ye na lolemo na ye lokola miel na monoko na moto. Nani oya ko yinaka miel tata maman? Tango zwi yango sukali wana ya kitoko. Donc liloba na tata Nzambe ezali sukali. Soki liloba na tata Nzambe ezali sukali, tokolia kango na toza toko tia kango na kati na biso. Yango ezali imprimé na kati na mito na biso. Tina nini tokosalelaka yango te. Po ete na kati na psaume oyo balobi na biso liloba na tata Nzambe ezali mwinda na makolo na ngai pe lumière na nzela na ngai. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tata, maman, est-ce que po na ngai nazali koteya? Est-ce que liloba ya tata Nzambe ezali lampe mwinda na makolo na ngai? Est-ce que ezali lumière et pas yenyo songa na kotambolaka? Wana ezali motuna etunameli ngai pe etunameli yo. Soki tokomona ka esengo ya koloba yango. Po ete moko te na esika oyo akoloba, moi je suis Satan. Moi je suis un enfant de Satan. Mais soki batuni nani mwana na Nzambe, biso nyonso tokotombola misapi. Pona nini toyebi te likambo na Nzambe ezali kitoko. Yango ezali lokola mwinda. Totala esika oyo tozali. Totala mwinda ndenge ezali kongenga. Totala mwinda ndenge ezali kolakisa biso. Moto azali na suka za komona ti na suka kuna pona nini mwinda ezali molili ezali te. Est-ce que ngai na yo na tokosalelaka yango? Est-ce que ezali na ngai ezali lokola mwinda? Wana nde ezali motuna oyo etunameli ngai pe oyo tokosolola na kati na mokolo na lelo. Tata, mama, Nzambe alingi biso. Tata Nzambe alingi biso mingi. Tina oyo tozali na esika oyo lelo. Tata Nzambe alingi biso. Soki totali kaka banzembo toyebi na kati na esika oyo tata mama. Soki tolandi
ba prière esalami na kati na esika oyo ti na kati na tango topesi offrande na tata nzambe tozali na biso na tina ya kote ya te tozui yango tosololi yango. Que nous avons reçu, nous sommes des universitaires, mais être universitaire sur papier et pouvoir le montrer dans la vie de tous les jours, c'est autre chose. Moto akozana universitaire na papier, mais soka za na compétence wana te azali ko lakisa yango te azana ye universitaire to ba ye kaka ye diplôme pa mate. Moto akolakisa ngo na ba compétence na ye et pas il va sengi compétence par son expertise. Nous avons ces compétences, nous avons cette expertise spirituelle. Mais tozali ko salela yango nini? Est-ce que sommes-nous toujours des universitaires? Dans cette université de Tata Moli Momo Santa, le Père Saint-Esprit, les loyaux tozasus ba universitaire te, tokomi ba bouleversitaire. Tozali lisusu ba universitaire te tata, universitaire moto ya du grade ya suka. C'est le summum de l'intelligence humaine. Biso ba pesi biso diplôme ya suka sur le plan spirituel. Mais lelo oyo ngai yo biso banso tokomi na biso ba bouleversitaire. Et le premier bouleversitaire c'est Satan. Lelo oyo tozana diplôme na ye. Pour être des conforme à notre lumière, ce n'est pas la lumière des dieux, c'est la lumière des batailles, des disputes, de rivalités. Yanga, simba. Bon, non, tout ça, bouleversitaire. Nous venons bouleverser le programme de Papa Simo Kimbangu Kiangani. Alors, tata, maman, est-ce que yo allez universitaire? Ngana zali universitaire et sengeli vraiment na l'accès yango na etamboleli na ngai soki na lakisi yango wana vraiment ekola kisate ngai nazali universitaire ya solo yemo kwa lo bien vous allez bandimi ya kombo. Nous sommes kimbangistes, oui, nous le sommes, mais est-ce que les allez ngai na evangeli ngai na esale ni ngai na kolandaka éthique oyo nzambe apesi po ete na kwa kolonga? Lelo oyo tata mama toyoki mibeko ya tata nzambe. Mais tokoloba nini? Mokanda na Romains au chapitre 2 verset 13 et lobi na biso, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi, seuls ceux-là seront justifiés. Et ezali ba oyo bako yoka kate ke bango wana bazali juste na liboso tata nzambe, mais oyo kaka ba mettre yango en pratique yango wana na kati na mibeko tozui kaka eloko moko aujourd'hui na rappel oyo esalameli biso alobi aujourd'hui lelo oyo tokanisa na mibeko oyo epesameli ngai. Est-ce que nga nazali universitaire ou nazali bouleversitaire? Soki nazali universitaire na yikampiko po ete nazali kosala la bolingo mibeko misala, mais soki nazali kosala fiongolo apesi ngai tango po ete nakoka vraiment kozonga na esika na ye. Tata maman ngai na yo tozali susu batu oyo bakoki koteya bolingo mibeko misala te po toyebi tozali banani, sauf soki tozali ignorant. Or l'ignorance est une seconde mort. Moto azali ko ignorer azali ko la kufa. Tokosenga na CPK po pesa biso na ruta na bino na likolo pona kotonga lingomba ya tata Molimo Mosanto. Zambe na ngai nkolo bolingo na yo emo nani kati na ngai moumbu na yo yango na tielikya nanga epai na yo mosusu azali te kaka se yo yango na tielikya nanga epai na yo mosusu azali te kaka se yo. Nzambe na ngai nkolo bolingo na yo emo na
nani kati na ngai moumu na yo yango natielikya na ngai epai na yo mosusu azali te kaka se yo yango natielikya na ngai epai na yo mosusu azali te kaka se yo Nzambe na ngai nkolo yo yebinga utambotama na ngai kati na mokili nayoki mongongo na ezali kobenga ngai nandimeli yo nkolo bisengo tola mpasi nalapinda inakolanda yo yango na mipesi mbeka epai na yo osana ngai nkolo nazwa kimia yango na mipesi mbeka epai na yo osana ngai nabikisama Nzambe na ngai nkolo yo yebi ngai utambotama na ngai kati na mokili nayoki mongongo na yo ezali kobenga ngai nandimeli yo nkolo bisengo tola mpasi narapinda inakolanda yo yango na mipesi mbeka epai na yo posa na ngai nkolo nazwa kimia yango na mipesi mbeka epai na yo posa na ngai nabikisama bilombe bilombe balongi 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 nautana bino na likolo pona kotonga lingomba ya molimo santu boyika mpiko na misala pwekebilaka bilongana nautana bino na likolo pona kotonga lingomba ya molimo santu boyika mpiko na misala pwekebilaka bilongana bilombe bilombe balongi 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 ozali na mokili kasi bozali ba mokili te sosola peyika mpiko bozali na mokili kasi bozali ba mokili te sosola peyika mpiko bilombe bilombe balongi bilombe bilombe balongi bilombe bilombe balongi bilombe bilombe balongi Nzambe akozalaka na liboka na ye oyo akokokiselaka bilaka omokili Nzambe akozalaka na liboka na ye oyo akokokiselaka bilaka Alleluia 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 bilombe balongi etumba Alleluia 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 bilombe balongi etumba bilombe bilombe balongi bilombe bilombe balongi bilombe bilombe balongi bilombe bilombe balongi
bapesi yango angelo apesi na lingala penza po moko na moko akoka kososola biso touta na likolo. Papa kisolokele, papa dialunga na papa diangienda kuntima na papa Simoki Mbangu baye na biso na kati na se poto tonga lingomba oyo tali unique oyo yo première génération, deuxième, troisième bazuite be biso tozui yango nzambe ba nzambe na kati na biso. Une richesse spirituelle unique. C'est un trésor. Oyo mokili mbazali na yango te. Mais trésor wana tozali ko salela yango nini. Tant que nous allons ignorer d'où nous venons et où nous allons, tata maman ekozala na biso pasi. Moto oyo ayebi epai awuti akoyeba epai ye azali kokende. Totangi wana mokanda na Jean tokozonga lisusu wana. Si dans la vie tu ignores d'où tu viens et où tu vas, tu ne sauras jamais déterminer qui tu es. Okoyeba te ozali nani. Po eto yebi pa yowuti te. Oyebi racine na yote. Biso racine na biso ezali éternel. Nous sommes venus d'en haut. Yamwana balobi na biso, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc nous ne pouvons pas prendre l'habitude de ces premiers bouleversitaires qui est là, qui est Satan. Alors, pour nani nazali ko sukuma biso, pour nani tozali ko landa yeler nyoso, pour nani to bosani racine na biso, pour nani to bosani origine na biso. Yangwana tata maman. Quelle solution, quelle stratégie devons-nous mettre en place? Yango totangi na kati na mokanda na Ecclésiaste. Si vraiment nous savons d'où nous venons et où nous allons, alors nous devons savoir qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Tokotanga ngo na lingala, po na banzi na lingala, toko yoka yango bien, batata na ba maman. Awa na mokili eloko nyonso ezalaka na tango na yango, likambo na likambo ezalaka na tango na yango, tango ya kobotama pe tango ya kokufa, ya kopesa beze pe tango ya koboya kopesa beze, tango ya koluka kolinga pe tango ya koina, tango ya kobunda pe tango ya kovanda kimia. Litomba nini motami, soki tobotami totala kaka yango bapesi yango moko na moko esangani. Tango ya kobota bezali, tango ya kokufa ezali. Tina tango oyo, me tango ya suka pe ezali. Soki ngai na yo, tobundaka tango nyonso, balobi tango ya kosilisa bitumba ezali po ete ya kozongisa wana ezali. Elamba soko pasoli yango, okoki kotonga yango. Totonga bolingo, tozongisa bolingo, po ete bolingo, yango tozalaki nango na likolo, yango toyaki na yango tata mama. Bolingo yango tozalaki na yango be yango tezangi biso yango ezali te mibeko ekoki kovanda te. Ye alobi na kati na mokanda na Nzambe atako tu yo zali kosala makamu isi nyonso mais soko zangi bolingo ozali kola linzanza ya pamba oyo ezali kotia makelele. Tango ngana za kotia makelele nazali kotia sikoboye soki na kati na ngelo ko ezali te nazali nzanza ya pamba makelele na ngeza nakoki koyemba nzembo mais soki na jouissance ya nzembo wana te na saleli yango na kati na ngai te nyonso wana ezali pamba. Tata mama bongo litomba nini salaire nini ngana kozala mosala nyonso tozali kosala butu moi tozali awa moi butu leri nyonso tozali awa atako tu neige ezali il faut to ya tongo tolambuki to ye. Tata mama, il y a un temps pour tout. Et pour Dieu aussi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour nous récupérer. Il y a un temps pour nous enseigner. Il y a un temps pour nous accompagner. Mais il y a aussi un temps pour nous sévir, pour nous punir. Tango ezali oyo ye akoki ko punir biso. Akopesa esengo na bato oyo basali malamu. Mais surtout tosité ye
akopesa biso punition. Tata, mama. Et loko nini ngai na yo tolingi. Kozala na esengo pe ya tata nzambe to na kanda. To na maua ya libela. Mais lelo oyo. Po ete banzembo na biso yeba makapamba te pesa makapamba te. Papa ki solokele azali na esengo na ngai na yo te. Papa ki solokele azali na esengo ata mokete. Tokosiye. Tolongoli elamba totiki na liboso ya porte. Mais tozongeli yango lisusu. Ndenge papa kolobaka papa mbenza kolobaka tango bozali koya na nkamba bozwi nyoso na bino ya mabe botiki na kati na weno boye mokoti tango akozonga bozwi yango tosali kaka ndenge moko tokosenga na jeteki apisa biso nzembo ya mibale. Mawana bina bandini, mawana bina bandini, mawane, osepela na ino mawana bina bandini, mawana bina bandini, mawane, osepela na ino kanda na ngai kubala na ino. Monani bandimi mitema bokombi maben mowo na bino bandeme libanda bomonani bandimi mitema bokombi maben mowo na bino bandeme libanda bomonani bandimi mitema bokombi maben gai Navanga kina bina na kina
tambulaka mayambo tamana ngai ekoki ekuti bino lisusu na mbindo tala bino bongwani tala bino bongwani tala bino bongwani Nani akotele maliboso na ngai kisolo kele elombe ebana kanda na ngai kisolo kele ekopela na banzoto na dindo ebana kanda na ngai kisolo kele ekopela na bango na majite Papa qui soloke la zali na esongote alobi akobanda liboso na kati epai na biso bana akobanda epai ya biso bana po ayebi tozali banani epai tozali sikoyo ye azali na esengo atambala moko te po tosalaki vœu epai na ye avant le 12 février 2014 que totiki nyonso ya mabe me vœu wana tobosani yango. Or, mokanda na nzambe lobi na biso na kati na Ecclésiaste to koma po to wek to silisa na Ecclésiaste 5 verset 3. Mokanda na nzambe lobi na biso na Ecclésiaste 5 verset 3. Lorsque tu as fait un vœu, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Na yo okoka kokokisa yango nzambe akolinga yo malamu na yo kosala na yo kutu kopesa promesse te ke osala moko okoka ko accomplir yango te. Un vœu est une promesse solennelle. Omala kanda ya tata nzambe ekoya epai na ngai na yo. À ce moment-là,
tobosanate que yé à promettre biso un châtiment. Ce qui te parce que parce qu'ils sont locaux vraiment zalinzambe. Tozwa au sérieux message na ye ya mokolo ya lelo. 14. Yesu Christo alobi na ba pharisien ba bazalaki na ye na ba sadducéen. Oyo bazalaki kotungisa ye na ba emanso bazalaki kosala. Alobi na bango, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche point dans le ténèbre, mais il aura la lumière. Papa qui solokele azali lumière. Azali lumière. Baromi sato na pasi mo ki bango azali lumière. Zanzambete yo zanzambete. Papa Siros tovandi na yo. Ah papa to kolino to tangi na yo. Ye azonge se biso ndenga azonge saki na ba pharisien. Ngai na yebi epai na uti pe epai na zali kokende. Me bino mo yebi epai na uti te pe epai na zali kokende te. Me biso tozali awa to yebi epai Nzambe azali pe epai azali kokende. Po alobi na biso ke azalaki na biso to utaki na likolo. Po na kotonga lingomba oyo. Po maemanso oyo Ebongi Samaki et Gopé Samelabiso. Donc nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Est-ce que vraiment tu peux s'appliquer pour aider Tobé Kamasolo Bananaye Yangwana Tolobaki, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, ceux qui t'ont dit que tu as dit Bananakatan Zabé, tu se ressaisir qu'il y ait vraiment un temps de discernement, des questionnements personnels. Et tant où il y a ça biso, et à la temps il y a réconciliation entre biso. Nakati na bolingo bibeko bisala pour être temps il y a accomplissement. Et ça dit qu'il y a. Et le garant de ce temps c'est Papa Simon Kibangu qui en connaît le temps. Tata mama soki ngai na yo. To boyi na biso kosala ne ya ngwe kozala pasi na tango wana. Nous serons seuls responsables de notre inconscience. Les partisans de notre propre perte. Pour être universitaire, mais bouleversitaire, ngai nazali kote ya nazali esika nini nazali universitaire ya Papa Simon Kimbangu to nazali bouleversitaire alobi so ngai poete na songa na jiro na ye poete ye akwa ko bikisa ngai pe biso banso elongo tika ite maito yoki ezala boye pe salisa biso na mokolo na lelo na kombo ya tata mwana pe tata monimo mosanto amen. Qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zola kukondolo akwe ikutu kididyambwe dizola zola kukondolo tuzola na zola bankundi lusimbeno zola kufike mizazo
venons de terminer la partie liturgique et nous allons passer à la partie sociale. Ainsi, nous demandons à Papa Pasteur Wankana de passer pour la partie sociale. Mosantu oye. Oye. Papa Molimo Mosantu oye. Mosantu oye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kibabu Janani Molimo Santu oye. Oliga, oligate, coûte que coûte. Yekaka, yekaka, yekaka. Eveto bien eveto. Mokolo ya lelo epesameli biso bongo na révérend pasteur Dilubenzi Jean-Marie. Ya tangeli biso liboso kati na mokanda ya psaume. Pesa biso nzembo.
papa pe ba mama longi batelemela biso topesa bango mbote. Molimo Santo. Merci. Ndeto bengi kati na CPK. Saba pasteur na biso mbote na kombo ya tata mwana molimo santo na kombo ya tata ya mwana molimo santo la biso to pesa yo mbote faki pesa biso nzembo.
Mwana Molimo Santo. Merci Ndeto Sengi, notre papa responsable de Caliboso pour la suite à programme. Merci. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye! Espoir du monde, Église universelle. Tozale ya kolala epi bato misato bato bazobeta maboko. Na kati ya ndako ya Nzambe ya Papa Simon Kimbangu, kiangani lelo mokolo ya yenga, mokolo ya esengo bazali na biso awa. Mokolo ya esengo ya kosepelisa tata Nzambe ya kosepelisa biso moko. Tata Molimo Santo oye! Tata Molimo Santo oye! Oye, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, Molimo Santo Oliga te, goutte, yekaka. Beto azalaka wapi yasole ayoki yango ngonga na biso ekoki po topesa bambote na baechelon supérieur tobengi mama na biso mama pasteur conseiller atelema po biso bana na ye topesa ye mbote. Pesa mama na biso mbote esengo na kombo misato ya bole na kombo ya tata Molimo Santo ya bakoko na biso bimona mpasi batata ba mama bana nkole batelema po tokumisa bakoko na biso à travers bango. Passe mbote esengo à travers bakoko na bango na kombo misato ya bole na kombo ya tata Molimo Santo po biso nyonso toyoko sangana po tozwa bele ya bomoi moto na moto adui par na ye ndenge ya sani na ye ayaki na yango nde kobikisa biso mokolo ya suka soki totosi yango nde tokotunana soki totosi te lingomba na biso lingomba ya tata Nzambe Molimo Santo pamba te tata Nzambe Molimo Santo de tata Nzambe ya banzambe nkolo ya banzambe makambo nyonso tokosalaka na lingomba oyo ezaka dicté na tata Nzambe Molimo Santo eutaka na nkamba Yerusalemu tango tokoti na lingomba oyo bayambi yo bayambi nga okomi mondimi na lingomba ya Molimo Santo okoti adhésion na yo ezali okotosa nkamba lobi nini nkamba sengi nini
nkamba atindi nini na mokolo ya lelo biso nyonso na miso na matoyi eza na nkamba toyebi mpe tozali koyoka misala ndenge ezokosalama na nkamba tata molimo santo na vitesse supérieure ya koloba te misala ntango tokokoma na ntango ya misala tosengi bino na nkombo misato ya bole na ndenge ya kimia na botosi ya lingomba ndenge nzambe azali kosengela yango na nkamba yeluselemi tosala misala na ndenge ya kitoko mpo tocouvrir baengagement ebele ya misala oyo tozwi na kati ya mois de février tokoyokelaka nkamba tokotosaka nkamba omoni baninga mosusu ntango bazaliki mwa mikolo moke pour des raisons de santé ou professionnelles ou voyage baza absent ntango baye okomona bamoni likambo moko boye epe likambo wana soki ya kitoko mingi elobamaka te mais soki ya mabe imi lingomba ekoma boye tozwi par exemple troisième partie au biso tosala parce que tout à l'heure tokokoma esika wana c'est pour ça que tosautorise ya kolobela yango ntina tozali baserviteur basali bangamba ya tata molimo santo mosala na biso ya kotala lingomba na ye mpe ya kobongisa bisika esengi ya kobongisa lingomba na biso première partie ici esili koleka bateye biso tozwi mateya deuxième partie yango nde oyo tozali après tokoti na misala après tosilisi na défilé tango isika wana nani na paroisse wana faki ekei puisque ezalaka partout ezalaka baparoisse nyonso to te ou na paroisse wana presque na baparoisse nyonso to fliki ezali défilé baparoisse ezali baza mpe na fliki te badefilaka na bango na monoko ou bien batiaka bakassete. Alors quatrième partie oyo totiaka wana na kati ezali kimbangiste te ekomi pratique courante na biso na poto il faut tolongola yango c'est vrai raison ezali ete soki tozwi exemple na mboka soki balobi paroisse ya kimbanzeke bato nyonso bavandaka na kimbanzeke même oyo avandaka na mosika mais aza na temps ameli mwa prendre mwa petit déjeuner na ye akiti na ye aye na ndako ya nzambe mais biso toyebi ke bato oyo bakosambelaka na Saint-Denis to na Saint-Ouen to na Lomière to baparoisse il faut bauta bamosusu à 150 km azali choriste donc po amela ti il faut amela ngo na 5 heures du matin eza possible te bato wana bamemaka mwa lipa na bango po ete aya koyemba premier tour et puis akotikala mokolo mobimba te puis tokotikala ti pourquoi mwa lipa amemaki eza na moment moko ya kozwa yango mais moment wana officiellement tolobi te ke moment oyo ntango parti social esili tokoti na misala ali bato nyonso tu ekomi restaurant lingoma ya papa Simon Kimbangu kiangani molimo santo l'église kimbangiste akotisi parti wana te donc officiellement ezali esaleli ya biso babindimi donc lokola tolingi kopesa respect na lingomba yangani omoni komba mo alati na ikeko oyo alati Simon Kimbangu kiangani diangani dia tata nzambi toza na droit moko te ya kokakola yango pamba te biso bana toye tokotosa kaka ndenge lingomba elingi na église catholique mais église mosusu ya minene makambo nyonso batia evanda soki ebongwani ndenge ebongwani bato nyonso basaleli ndenge wana moto akokosalela ndenge elingi ye azali te kaka misu mpe matoyi na biso onkamba tolobi te ebongo elingi oloba nini si tokomela so ti te tokolia susu te so na memaki lipananga si tokolia me na mwa ngonga moko mutu moko ake tswa groupe moko me ndako ya nzambe ekauki et surtout tosalaka makambo mosusu ezalaka même na kibomoto même na kibonzambe te na kibomoto na mikolo oyo tozali awa lelo na awa tozali na maman na paroisse lokola na Saint-Ouen maman azalaka en permanence. Comment comprendre, comment expliquer maman na rana ye
azali conseillère directe ya chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tant que kendeke to na nkamba, to auti na nkamba aye lelo na Paris. L'air to kokoma na l'air ya misala. Papa Simon Kimbangu Kiangani abendi kiti avandi a balungu sa misala. Biso nyonso ne tutiaka tetele moi. Baokuna na gauche, baokuna na droite, baokuna na likolo to kokolia. Papa Zokozela, bamendi batika na 4-4-5. Na 5 bino pesa na réponse. Est-ce que na kibomoto d'abord? Est-ce que c'est poli? Est-ce que ça ni wana ezali ya kopesa lokumu lozitu na mokonzi? Mais pona nini batumi bali bazoba? Est-ce que ça kopesa lokumu na lingomba oyo? Mais photo loba wana na kibomoto. Et même maintenant na kibonzambe. Papa Avani wana conseillère et chef spirituel, conseillère direct. Donc au moni Papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel. Soki ye azali na ba paroisse ningi tozalaka batambo si bazali. Soki bazo sala mosala bazo salisa mosala na kombo na bango te. Na lotomo na bango te bazali basali. Pamba te na bonzoto na mbala moko Papa Simon Kimbangu Kiangani akozala ba paroisse nyonso tout na molimo nde. Na molimo il faut azala. Soki na culte wana Papa Simon Kimbangu Kiangani azali te, bozo ko sambela diable. Mais les bozo ko sambela tatanza Simon Kimbangu Kiangani il faut azala spirituellement. Donc il faut toujours dans sens dans motu que tant que tu es dans Nzambe Papa Simon Kimbangu Kiangani ba papa ba nyonso na liboke na bango nyonso le royaume céleste ezali na paroisse tant que tu sala makambo ya mwana tumona ba mama même azoleka il faut kutaka na po aleka na luzitu nyonso pamba te biso nyonso tozali na présence ya tata Nzambe et surtout ceux qui physiquement bazali il faut topesa respect ya kitoko. To sala la makambo baninga na ngai ndenge ba hutu te ya biso to sala ka théâtre de chez nous te to yaka vraiment ko sambela mokili na muke total makambo pona ko sala publicité ya bato ya mokilité ba radio mosusu ba RTNC. Mais tata o na Kinshasa na RTNC makambo azo sala eza makasi na toujours na mona ga makambo eza makasi. Tango la kisi biso mama moko ye azaki mbangiste te peut-être o batala ki ye lobi ba yimona ki ba yokaki bongo genre ya personnalité nini wana Papa Simon Kimbangu Kiangani azali abimela azali soki na li o batala ka ngwazana ngoma nini musulman total ka biso nyoso to émission wana abimeli ye akeko l'accès ba formule pour sala ba kisi o ya sali pour yesali sa ba maladie yango izo ko salisa boni mutu ya ndenge wana biso bakimbangiste bato wana bazali bele oyo azokomona okibonzambe na ye azokolakisa ngo mokili mobimba biso bana ya siki toza na kati ya ndako kidiba lokola bana ya mokonzi bikolo nyonso bafrigo itonda ntango akolia mesa batone baplace soki 50 akozwa oyo yango te abwaki ajua abwaki donc osakana kaka biso toza kosakana. Bana ya Papa Simon Kimbangu Kiangani bazali ebele na libanda na lobi eloko wana na yoka kiango na cassette te na zalaki na ndako Nzambe na matete pona makelele Papa nyangena kuntima silikaki abi luliki kilu d'ailleurs bato ebele ba place wana bovandi eza ba place na binote ba place wana bo defi yango ko defa bankolo ya place nango bazana na libanda tango ikukoka bango bakoya. Mais lelo makambo ezo komona tozali na kati ya lingomba ya Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kutambusa biso lelo iye kaka azalaki na 1921 iye kaka Papa Nyangena kontima abombi nzoto wana oto yebili ye na nkamba Yerusalemi azali la latin zetu na yoto yebili ya lelo Papa Simon Kimbangu Kiangani tango azoko sala makambo yeso ko utuni labi batata nanga bakangaki batata nanga bakbongisaki batata nanga biso toza bakimbangiste Papa Simon Kimbangu Kiangani azo sala makambo batata na ye babongisaki me batata ngo yeza ye tango azana nzoto wana ifo miboma ndenge wana makambo ya koloba
butu tongo moi pourquoi batata basi babongisaki basi bateyaki ngana koteya lisusu te tolanda kaka o batata balobaki et puis papa nyange na koti matika biso bolingo mobeko misala papa simoki maoki ngani abakisi eloko mosusu te kaka wana kaka azongelaka kaka wana kanele na biso yango wana me biso na kati ya lingomba oyo na lelo mutu na mutu soka yena ndako nzambe oyo elingi ya sali donc lingomba eza na foi et puis mutu azali tranquille conscience na ye kimbangiste ezali ko déranger mutu te tango to yena ndako nzambe conscience na biso foi salaka tokosala makambo ndenge lingomba ezali kokendela wana ezali puna biso banso tolobi yango na ndenge ya kitoko na ndenge ya makanisa ba commentaire mosusu te po soki makambo mosusu tozomona ngo totiki eza kitoko te tolakisa te toza bana botosi topesa esengo na bakonzi na biso et surtout na nzambe na biso topesa respect biso na poto soki ozwi baparoise ebele na mokili bazalaka na bango na mama conseillère to tata conseillère te même oyo bazalaka na Kinshasa je ne sais pas soki baza na chance wana mpo bamonaka mama conseillère to tata conseillère mikolo nyonso mais biso mwa na région parisienne soki oke na Bruxelles azalaka te oke na Angleterre na Europe mobimba biso kaka bato tozalaka na chance wana sikoyo esengo ya bana vis-à-vis ya mama na bango ezalaka wapi siko tobongola bezaleli bandeko nanga pardon na ngai na biso nyonso ndenge tozoloba ngai oyo nazosala eza sur le travail je suis là pour faire ce travail ya kotala ntina na biso tozali basali yango wana soki mabe ezali tovandi nie soki likambo eza bongo te tosungiki yango totia yango na nzela te alelingomba ekomi potopoto eza kitoko te et puis tokumisi tata nzambe te totie eliki ete ntango tokolia d'une façon méthodique okuna banyamuki bakokolia mwa 5 mwa 10 mwa nini bato bazokende kolia me tozoyeba teke bato bazokolia mpona nini lere mama aza kotala na kati biso nyonso tozali nzoka tozokende koliaka na kintsweki quand tu dis kintsweki c'est-à-dire napendaki tozali kopesa respect na institution na biso tosalela yango na baparoise nyonso tolobi eza mitindo ngai napesi te mais ezali toli ya bana ya nzambe bango na bango ntango bakutani seule façon ya kotosa tata nzambe oyo tango mpe azali te tokotosa lingomba na ye pamba te na molimo azalaka na biso mikolo nyonso yango wana kaka eloko tozali nango lelo mpona makambo ya mike soki biso moko tozokotia yango na place tozozongisa yango na place nango ekopesa lingomba ya tata molimo santo kilo ya makasi lelo ezali mokolo ya yenga esengo et surtout lokola tozali honoré na présence ya mama na biso toza na biso na makambo kokwakola te ezali kaka bizu point ntango tokokoma na mosala tolobi na biso nyonso baninga tozali na charge ya monene pardon bandeko na nga batata bamama ezali chance na biso na kombo ya tata ya mwana molimo santo merci banso ngonga ya kokumisa mama na biso mama aye kidi bana yoki lokito tenga na lingaka wana te mama tobengi mama na biso mama conseillère directe mama ya mokilo mobima mama Yokanite kimbangismo ye ebeto bien ebeto topesa mama na biso mbote ya esengo en sa qualité de maman conseillère directrice spirituelle mbote ya esengo sato abule na kombo ya tata mwana tata molimo santo merci
mama kovanda te atelemi lokola azali na biso en chair et en os. Tika azwa lokumu ya chef spirituel na biso nyonso to nzambe ya banzambe ya mokili mobimba. Biso banso honneur na papa Simon Kimbangu Kiangani en la personne de son conseiller. Nazo
eloko pa wana papa. La victoire est certaine. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Tokumisa ye na kombo misato ya bole na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo mwalipa na mabombote na kati ya libenga ngonga ekoki soki to mama asilisi adresse na ye baskut kaka baskut po bango pe basala ba participer na fête na isengo ya biso banso soki mama asisi maloba na ye na nsima nango baskutu bakoleka nde ngonga ekoki tovandi kimia topesi maloba na mama na biso ndenge monguna akozalaka na biso mikolo nyonso pembeni tozali kosengo mpe tola biso po ete tosala mosala na yo olobi mokili ezali ya yo ntango bobwakaki ye mpe na mokili ye alobaki ete mokili yango mpe ya ye me toza na eliki ete elongo ezali mpo yo nzambe kolonga kaka satana asalaki ne mutu te ya solo papa toyaki na basani ya pamba tolebile ya bomoi toza na eliki ete ezwi esika kati na mitema na biso tika ete evanda mpo tosalela yango na ntango ezali koya touti mosika me bipai tozali kokende ndenge basili koteya biso toyebi yango te ya mwana papa topesi merci na occasion pesi biso na souffle de vie opesi biso lelo poto ya kozala na biso ti tokosilisa programme bino moko botambusa biso nyonso eleka na kimia monguna tikala na ye libanda po ete biso tosala mosala na yo bokanisela bisika nyonso bana na bino bazali na ntango oyo ya solo ndenge bateyi biso tokoti na sanza ya mars papa toza na eloko kopesa bino te bopetola biso ndenge na sengi po ete tosalela bino na solo na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen mwana mpe molimo santo bana pari oye bana misala oye bana bazali kotosa papa oye ya solo batata na bamama mingi ya koloba ezali te matei telema ezalaki kitoko tolingi kobakisa te tolingi mpe kolongola te biso panso tolandi papa pasteur responsable mpe aye kopesa biso mpe toli batata na bamama bazali koteya biso butu moi banganga nzambe ezala na soirée mokolo ayenga bisika nyonso bakoteyaka biso nzambe ayebi likambo ye azali kosala biso na bomutu na biso malamu nde tolanda oyo bazali kotinda biso mpo tosala pamba te na slogan na biso soki tolobi papa oye tokolobaka nous sommes derrière vous ntango ozali derrière une personne elingi kolakisa ete mutu wana ye nde aleki yo na manso eza boye te nous sommes derrière vous ya solo batata na bamama totambola kaka na solo tozala derrière papa totala bipai tozali kokende basurprise ezali ebele eza kozela biso yango tozali komona batémoignage ezali kokuta bipai na bipai ya solo na ntango ya conférence toyebi ete papa Mfuma Longo alobaki tant que na conférence wana bareconnaître tata na ye te eloko moko kobima kuna ezali te
lelo soki totali mokili okende na mangombe ebele bato nyonso tu bazali koparle na papa Kimbangu. Otali bato mokili oyo lobi bazalaki même koprononcer kombo ezalaki na bango pasi, mais lelo moto nyonso tu akomi bamusu mfumu Kimbangu na ndenge nyonso toza koyoka to toza koyoka te. Batata na ba maman malamu interpeller biso parce que papa lobaka likambo wana nakobosa na kayango te. Papa lobi na tango koya soki bokomi koyoka mutu nyonso abandi ko parler na tata na ngai boye bakete to komi pembeni. Na basine mususu alobaki moyen na dévoiler yango ezali te na sina moni yango elingi kolobete to tikali musika te batata na ba maman. Malamu totosa totambola kaka na solo tondimi tolanda papa Simon Kimbangu na sima tondimeli ye tokotaki awa na kati na lingombo yo tozalaki baptisé mutu na mutu ayaki na ndenge na ye mais ezalaki appel ya ye moko pamba te ndenge papa azalaki koloba. Pour être kimbangiste, il faut avoir une vocation. Biso vocation wana yona ngai tozali na yango. Mais est-ce que tokokomisa yango na suka? Pamba te ndenge papa pasteur responsable asili koloba. Papa lobaki bana nange ebele bazali libanda. Toyoka to toyoka te. Babandi ko comprendre lobi wana tango bango bakoya bazwe sika na biso biso tokobima pamba te bango bayebaki te ndenge nzembo moko tokoyembaka boyale miza ya makinzambi kwenda kaka ya yelenge kati muna lumbuki ya wawana yemvuluzi Zola Yesu, Zola Yesu, Zola Yesu ya keleka Zola Yesu, Zola Yesu, Zola Yesu ya keleka. Tango nayebaki nzambe te nazalaki kaka kotambola ndenge wana. Mais lelo yombonge beti yango tozali komona batu bisika nyonso bazali mangomba nyonso ezala ba groupe de prière tata Kimbangu batata na ba maman biso tozali na lingomba molimo yo na ngai toyebaki yango te tata molimo afandi epai na biso ye pe tango ayaki alobaki akofanda nini libela na libela tovandi na ye batata na ba maman biso toyebi adresse ya nzambe na biso bango bayebi te me biso baye toyebi tozali kosala nini etamboli na biso ezali nini balobi tobongwana totambola na solo jeteki pesanga nano nzembo wana oyo nzambe afandi na nkamba boyebi yango boyembela ngai yango sakana te ezali koyela biso ya ndenge mususu tango yango soki ekoki makambo mususu mwaya koloba ngo sikoyo ezali te po likambo na likambo ndenge batangeli biso na mokanda ya nzambe il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Soki tango wana ekoki tokomeka kolobela muke muke tokokoma kaka Mangomba matondi na mokili oyo ozali komona ndenge tondi bazali koluka nzambe azali wa eyo na ngai toyeba na ntina ya pasi bato baza komituna nzambe azali wapi basusu basili kokota bikotakota pona koluka nzambe Mangomba matondi na mokili
Nzambe. Bata na babalabala nyonso tu ya RDC. Jésus bisika nyonso tu ya balabala. Mangomba ya ndenge na ndenge. Meyo oyebi esika Nzambe afandi. Bango bazali kozela molimo santo nzoka saya. Bipai tozali kokende batatana ba mama ndenge na lobi. Ba surprise ya ndenge mususu. Toko sutuka. Makambo mingi tozali kokamwa me tokamwa te. Tokamwa na biso te. Tina likambo ezali wana. Ezali hasard te soki to se retrouver awa. Batatana ba mama likambo nyonso esalemaka na tina. Ndenge na lobi makambo mususu moya koloba ezali te. Likambo nyonso soki bomoni yango esalemi na tina. Nzambe alingi koloba likambo na ye. To alingi kosala likambo na ye. Mais biso nde totambola kaka malamu Nzambe kolakisa moko kati na biso. Ba témoignage ya minene tozali koyoka. Na bato biso tobengi bato bazana no libanda. Pona nini azali kolakisa bango. Ezali pe na tina batata na ba mama. Biso to lukate to perdre place na biso. Biso to occupa ki première place. Ndenge to yebeli yango. Nzambe asalaki liboso mutu mwindu. Mais soki tozongaki na sima ezali na tina. Mais na bandi tango yango se koki poto récupérer place na biso. Imbangismo ye. Kala mingi te tokomona kaka makambo ezali koyela biso. Tout partira de Paris. Nzambe akosala likambo nano esalema na mokili te. Makambo yango eza ndenge mosusu. Mokolo wana tokoloba yango wana likambo boye. Tokomona yango tozala na biso na kobanga te. Tango mosusu bandeko bazali kokufa bazali kokende. Tobanga te biso banso na bawei. Tokosala nini? Tokomona yango makambo ezali koya. Tokomona yango. Na oyo tokozwa chance que tozana na bomoi. Toko vivre makambo wana etika na musika te. Yango na bana Paris. Papa slogan wana ewuti na bana Paris te. Nani apesaki yango? Papa na bosa na kate. Bana na Paris bazali bilombe. Bilombe ya papa oye. Oui. Totambola kaka na solo. Totika na biso musika te. Tokokoma. Ba signe précurseur nyonso tu. Ese monani nango. Mukeka ketikali. C'est-à-dire na montre ya tata Nzambe etikali ba seconde. Ya biso bato nde tozana nokotanga. Mais tobanga te. Toloba te ka c'est dans 30 ans. Musika kuna. Totala kaka bipai tozali kokende. Kimbangismo ye. Tozala na biso na kobanga te. Nzambe alingi biso mingi. Soki biso toyaki na France, ngana lingaka penza France te. Mais soki eloko nini pe memaki nga wana yebaka te. Na préféraki Belgique. Musale sili. Na mona ki tokende Belgique. Mais makambo ngo ndenge tolobi. Mutakokana Nzambe asalaka nini? Mwilo ayeka ko se retrouver na France. Yango na batata na ba mama. Toyebi bipai to uti, bipai tozali kokende toyebi yango te. To koti na sanza ya mars, ba pesi biso ba date. Malamu to mibongisa spirituellement. Wana nde leki kitoko mingi to tambola malamu batata na ba mama. To tika nyonso ya mabe. To salelaki mabe mingi tozwi na biso eloko te tango ekoki po tozwi eloko motuya. Faki pesanga songoluke mais na refrain seulement s'il vous plaît.
oye! Sepeka oye! Bakiti fille de Belé. Bozwaki coupe mbaleleki.
totondi nesengo na maimanso salili biso na journée ya lelo kanisila mwana moko moko papa na bayi bapesi na oyo bapesi te oyo ezangi biso ozali nzambe oyebi na bamboko tofandi otindi biso baambassadeur me tozali ya kokoka te papa kokisa biso po tosala mosala na yo bana no mingi bayaka na ndako nzambe na kobanga yo oyebi oyo ezangi me bongisela biso pamba te soko ndimaki toya na poto yo moko ponaki biso toyaki na ndenge na biso te me yo nde ofungolaki nzela po tokóma na mikili oyo bato mingi baza na afrique mposa mpe baya na poto mingi basali bademarshe ya ndenge na ndenge me bayaka te oyo oyebeli bango kuna biso oyebeli biso awa po tosala mosala yango wana papa ntango tozangi ezalaka biso pasi tokobetaka mabaku yango wana papa bongisela mwana na moko moko boyaki na biso tokomaki na kimia bandeko mingi bapeseli biso papa komisa mwana na bandako na kimia biso mpe tobengi oleka liboso okumba biso tokokotisa biso na bandako yo ozala na bango po ntango tokobimaka na bandako ya solo tobimi toyebi bipai touti me na nzela toza kokende toyebi te tokokutana na likambo nini yango topesaka bana na biso moko tokomipesaka epai na yo nyonso ya mabe papa nyatango na sa makolo na yo posa na biso tosenga mingi me mayela bomwana oyo tozangi kosenga papa yo oyebi kokisela biso na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen tokende malamu